Voilà, pour la bonne cause. Messieurs, dames, merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements chez Bionews Télévision. Pour la bonne cause, les lots, sali descente na biso na orphelinat, autobenga na kombo ya c'est ma part. Question pour nous de passer encore des beaux moments avec les enfants orphelins, les enfants défavorisés, filles mères. Et enfants de la rue au Bazomi Nakatia orphelinat autobengi na kombo ya c'est ma part. Il s'appelle Tadzingalapa. Aujourd'hui c'est son jour où Wapi a profité un peu qu'aux Zalana orphelins, a profité un peu qu'au partager na bango et nous sommes là tous se présenter pour la bonne cause. Équipe il y a la bonne cause où Etambu Samarana Bionews Télévision. Net un dimeto qui t'a sur terrain peu tout sur la bana, tout passer ba beau moment, tout se pelana bango, tout mi maman ndambo tout Zalana tout partager bango se motiver qui peut et ça les sont vraiment très bien. Mapenda no merci beaucoup depuis quelque part association ou apezo tambu ça m'a vraiment na bokasi nyonso pe ya ba mama ou ba se motiver depuis Belgique ou api bazo sala makambo minene bazo poussa nyonso kinda malamu na kati ya mapenda no oyo tambu ça me pa maman Gisèle Ngwala depuis Belgique merci beaucoup et bazara mingi pena maman Viviane Nzemba depuis Belgique ba maman nyonso bazana kati association mapenda no merci beaucoup parce que ba se motive ba lobi chaque dimanche bazawana barbecue sala makawana kaka mbongo bazo stekela biloko mbongo basangisaka pe po batinda yango na Kinshasa juste pour la bonne cause et ça la pona bana nyonso oyo bazo tikama bana nyonso o balaka Yakobo Kama Benga enfants de la rue, enfants défavorisés, les orphelins, les orphelines, filles mères, c'est motivé pour la bonne cause. Il y a quoi aider. Vraiment, merci beaucoup maman Gisèle Ngwana pour l'initiative Yamalamu, pour motivation Oyo Wapi. Et je sais la très bien. Merci beaucoup messieurs dames, on va faire notre entrée. Question pour nous qui s'assoient ensemble. Vous avez compris déjà une image, donc tout ça l'entrée nabiso, tout solo là, tout kinda, ninka et salamaka et ça l'abiso très bien. Mais avant juste de commencer, moi je dirais juste un grand merci à notre sponsor officiel. Là c'est FBT Misalande. Merci pour notre sponsoring, papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo. Merci beaucoup, ça se motive toujours de jour au jour, ça fait du bien. Et merci aussi à le bien-être universel, vivre pour les autres. Merci beaucoup pour la bonne cause. Maman Cynthia Ali, maman Sarah Wassitou, maman Ginette, maman Merveille depuis quelque part. Merci à vous et merci aussi à notre maman chérie. Elle s'appelle maman Irène Kaninda, maman Fifi Mafouani, maman Arlette Céline Kilolo. Merci depuis quelque part. Merci aussi à Lina Mavinga Disquin, Annie Lebika, le regard des femmes responsables. Elle, c'est Mimi Lebika. Merci beaucoup d'être scotché, motivé chez Bionews Télévision. On va faire toujours déjà ma marche Nabi Sotoko, Tato Kenda, Toko Tsa, Tosipelana Bana. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Prenez bien soin de vos enfants. Yamba motema boluka kie, boakola bobokola kie o, boazela bobatela kie, boabonga botangisa kie o. Mama mwana na bino papa mwana na bino
Écolieuse télévision. Moïse, ça va? Ça va? évoluera pas à la congolaise. Moi, c'est un problème. Merci. Qui est Jésus-Christ? José, comment? José, comment? C'est pourquoi je l'appelle grand-père. Oh, c'est ma part. Je fais ma part. Il fait sa part. Il fait sa part. Nous faisons la part. Vous faites la part. Ils font la part. Voilà pourquoi je suis c'est ma part.
prophète Élie demande qui est Jésus-Christ? Connais un peu Yesu Massi à Zanza. Qu'on a la bonne fête, la bonne Yesu Massi à Zanza. Pour le moment, mais t'es pas plus sur le Nza. Amen. Amen. T'es pas plus sur le combat. Amen. Jésus combat. On veut le bébé te le battre. Jésus père. Jésus combat. Jésus combat. C'est pourquoi je l'appelle grand-père. Katani. Donc je suis fils grand-père. Voilà, c'est grand-père. Je dis comment? Je dis comment? C'est pourquoi je l'appelle grand-père. Grand-père, ma père, bah différent. Mon père, donc vous allez bien. On m'a fait la raille, c'est la raille, c'est la raille, vraiment, on peut tenir les enfants, amis de papa. Amen. Aza la capacité de construire en charge, aza la capacité à combattre l'ailleurs, ma maladie nous soucie dans le monde et de l'air, nous sommes aussi combattre l'ailleurs. Mais dans la force que quand la mise sous ça me la bouquet n'a bini. Je vais juste te déclarer, Éternel Dieu puissant, le Dieu d'Israël. C'est toi qui bénis, c'est toi qui protège, Éternel Dieu. C'est toi, Éternel Dieu, qui nous fait quitter, Éternel Dieu, dans le meilleur, Éternel Dieu, pour nous amener dans ton trône de gloire, afin que nous puissions célébrer ta gloire ensemble, Jésus, avec les anges. Laisse que ta présence, Éternel Dieu, demeure à la vie de ces enfants. Je me rappelle, Éternel Dieu, lorsque j'ai perdu mon père, j'étais en 5e année primaire. Ma grande sœur aînée, elle était en 6e année de humanité. Et celle que je suis, elle était en 3e année. Et ma petite sœur, la cadette, elle était en 2e année primaire, Éternel Dieu. Père, ma mère ne travaillait pas. Mais tu m'as nourri, tu m'as scolarisé, tu m'as vêtu. Aujourd'hui, je suis devenu un homme parmi les hommes, Éternel Dieu. Aujourd'hui, c'est tout le monde, Père de gloire, qui a besoin de parler avec moi. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut prier avec moi. Laisse que la grâce que j'ai trouvée auprès de toi, je déclare que le ciel s'ouvre et que ces enfants puissent bénéficier de cette grâce au nom puissant de Jésus. Je suis en train de condamner toute puissance de la sorcellerie au milieu d'eux. Je suis en train de condamner toute force satanique, toute puissance de la mort, tout esprit qui se range, qui fera en sorte que leur intelligence, éternel Dieu, soit stérile. Je suis en train de le faire fléchir devant Jésus, au nom puissant de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu demeure au milieu d'eux. Père, manifeste-toi, Père, à la vie de leur encadré à Jésus. Ce n'est pas vrai. Il est écrit dans le livre de Marc, Stop. Joy. Mais ça, c'est pas bien important. Mais pourquoi pas arrêter? Là, le on a tiré du sol.
Le soir, pour recevoir. On peut aller à la manque, on peut la caillou. Mais le coup, c'est qu'on peut se gagner. Et qui frappe, frappe Tati. Ya Tati. Cause anniversaire il y a grand frère Nabino, papa Nabino, on a ba misusu yango le temps oyo mokolo oyo e bakisami na bambula nae yango moni nambu oyo azwaki ayaki ko partager Nabino juste pour la bonne cause. Je sais pas Tadingala parce que vous avez un mot ya pour rajouter na onyoso au moni sur place na bana ba orphelin ba orphelino ba enfants défavorisés voilà. Premièrement, je dirais un grand merci à président et centre Oyo parce que sincèrement c'est pas facile. Biso de tambola na ba orphelinat tokenda to tambola katolekaka. Mais ce que je vis ici, je vite compris qu'il y a une certaine façon de faire les choses na orphelinat Oyo. Sincèrement, c'est un bon témoignage que le bon Dieu a sungabango. Il n'y a pas si ou bien il y a ebele au nakoloba et ça que je vis des enfants naba oamikie naba o bazu moyen ya kobimisa bango awate, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Sincèrement nakoki même ata ko supporter yango te. Mais to sala ko boni. Orphelin ou bien mutu yo azangi aza lisumu te, aza eloko ya mabete, ba souhaita ngo pété ba senga ngo te ebele bazawa. Dans ba circonstances ya vie nde sali ke ba koma boyu. Donc Nzambe apesa kaka ba papa na biso o makasi ba continuer kaka ko encadrer bana oyo biso pe batu oyo Nzambe apesi biso même ata moi 10 francs même ata moi 10 francs to kanisa bango to ya vers bango je pense que kozala eloko moko ya malamu. Daniel, je suis là, s'il y a des questions je veux répondre. Voilà, merci beaucoup. On va prendre le temps de passer des bons moments avec les enfants et notre frère Tadingalapa. Messieurs, dames, vous nous suivez de partout. Vous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons juste pensé à nos enfants, aux enfants de la rue, au Wapiba Bombi, Bangona Kata, c'est ma part. Et Tamboussame Papayi, donc apôtre José, au Wapa, c'est Motiva.
juste pour la bonne cause. Voilà pourquoi les lots moni bana baza bien encadré et objectif moko eza que non ba kola malamu et surtout que baza na maboko ya muta malamu. J'ai toujours temps ya kokabola moi agi hein. Mais motivation c'est qui non nini ya parce que il y a tant de choses, tant d'habiter à part confinement mais quand même au gros peu temps zana na ba massa bomeli moi enkoyi moi tirbo mais t'as pas eu le temps de faire ça? Ou était motivé en ça la boue ezani? Même pas Daniel. Ce qui m'a motivé de faire ça c'est quoi? Premièrement, je suis dans une famille chrétienne. OK. Je ne prends pas la bière. Non, ma fête anniversaire nangaté depuis ma naissance. Ouais. Du fait que je suis le coordonnateur aussi à Fondation, Hop Fondation, je me suis dit, une année de plus au Nzambe à Pessinga, je préfère bien Nakabango et pas Yaba orphelin. Moi, 1000 francs au Nazanango, moi, 200 francs au Nazanango, au lieu Nafan Sabatuna, Cointo Beta Masolo, vaut mieux Napesa Bande Konanga. C'était même que Nalambisa, Nasomba gâteau ya anniversaire to ya watolia na bango. Mais après un temps je me suis dit gâteau ya anniversaire to kolia ensemble na ba frère nanga baza na baleki nanga baza. Ba mabumu koto na bisonga nozonga pale no baksa fufu. C'est-à-dire yepé era tikali wana peut-être atikali bongo pe akolia pe moi loso mobu. Mais or que na mbongo wana ya gâteau so sombeli bango ata saki moko ya loso et ko sunga bango ata jour moko ou 2 jours pour ba luka moins ba survivre. Donc, message nanga ya Mutuya et Zakaka, nous avons encore beaucoup plus besoin ya batu oyo bazana mité mamalamu poto lukamoto sunga bato ensemble. Mais avant na banda, je suis vraiment reconnaissant. Il y a un couple depuis Angleterre, maman Maggie et son mari papa Kina. Ils ont vraiment besoin ya kosunga ba orphelin. Ba mikoti saki pena na makambo po ba lo ba ete biso soki mo SOS ezali. Tokoya poto luka moto sunga ba orphelin vraiment nzambe abatela bango abatela famille na bango mobimba mais je suis venu comme je suis donc c'est-à-dire derrière ngai nzambe ka nde muto azali na mama Kina mama Magi et papa Kina ndenge ka na utaki oloba donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la bonne cause, le bien-être universel, vivre pour les autres. On va prendre le temps. Tokabola. Bah masque au Moussou, je pense. On va. Tu pas papa José, hein? Peut-être juste pour voilà, un écho. Le masque, on va encore donc ajouter, mais je profite aussi. Et pas ya azapé moko penalinga misalo mingi to salaka. Madame nani son nom m'échappe encore. Madame Ninela Sidani Mafuta. Okay. Madame Ninela Sidani Mafuta. Merci beaucoup maman parce que le baki son a commis na la photo prochainement. Yope okoluka moyen oya awa posunga banoyo. Bango oyo bisika to la kakibino ke tokoya toye poto luka moyen to partager moi lipa ensemble na bango. Voilà, merci. Voilà, on va prendre un bon moment avec les enfants. Question pour nous encore passer na bango ta air mouké et sengo et ça la biso bien c'est parti. Merci beaucoup. Vraiment merci. Mon défunt Zali, je suis flatté, ravi na joie. Journal le 7 juillet, anniversaire, la Tadinga Lapa,
azalaki accompagné mpenza na baninga na ye na famille na ye eloko etiki ngai omona mwana bala azoresone malamu bien confinement ezali mais na cause eza bato bobete mwa levier ya mopanzi mais aye na biloko ebele akoki kofandisa mpe baninga ata meli na bamare alobi no nakosambanda batomela u balamba biloko ya mbala moko baye mpe na baninga tole awa mais ya prefe kosomba ya kokauka ati baye bango babilamba baloso basemulu bakwisi basoso bajus donc biloko ebele donc mpe basite yo moko moni imaki ezala vraiment papa tadin ngalapa nzambe apambola yo wakende na mosika makasi longo na équipe na mobimba vraiment moi je vous dis merci na action na yo ya générosité bato ya boyengai na bana oyo totika bino na losambo te losambo na biso na bapesaka bino ebele koleka nini ata mikila poto bandeko nyonso basunga baorphelin ya semapa nzela mpe ya masa na bango frère Daniel Lebika moto abeta lisolo te meme papa tadi akomi kaka toujours na micro na mbela ya baencouragement ya moninga na ye ami na ye Daniel Lebika donc abi te masa na biso bapeti wana baorphelin donc tokende toporte sourire nzambe apambola bino bato nyonso oyo bakontibiaka na mosala bosalaka bana en tout cas biso topesa bango merci na baconfinement bandeko nyonso ya poto États-Unis Afrique Europe Océanie Asie vraiment toza mpenza na esengo na bino nzambe ya baorphelin apesa bino mabala apesa bino mabota apesa bino misala apesa bino bozwi santé malamu aprotéger bino contre bacorona Ebola sida baaccident basorcellerie bamakambo nyonso ya mabe baepidémie nyonso nzambe apesa bino longévité e mbongo eza esclave na bino mpo oyo ya bino mbongo eyobokola bitike donc biso na bino na bajournaliste na bapartenaire na biso baencadreur tozali baacteurs sociaux nzambe wana ya baorphelin en tout cas akokisa mpe mposa biso mpo biso tosali mosala vraiment que Dieu bénisse notre bien-aimé Tadi Ngalapa, que Dieu bénisse notre frère bien-aimé, l'ami des orphelins, Daniel Lebika, et tous les partenaires qui sont sur la caméra. Nous avons tous vraiment au nom des orphelins, au nom de mon staff et au nom personnel, José Ikoma, responsable à Semapa, que Dieu des orphelins vous bénisse. Voilà, les grès des orphelins vous bénissent de partout. Tadi Ngalapa, joyeux anniversaire déjà, parce que déjà avec les enfants c'était très bien. Au rendez-vous toujours, un mot déjà pour nos bakisa par rapport déjà à la visite Nabisope sous Kamaramneng et Pesami Kolandisa Malobaya Papa José Ikoma. Sincèrement, je suis resté sans mots. Nazala ne sengo er na se retrouva kaliboso ya baleki nanga bandeko nanga o. Kosunga ezapena onga nazala nango besoin, mais makoki kande motu ezanga kabiso. Nous savons tous que Moussala o batu ebele, ba bebisi yango, banzela o batu ebele, ba komisi yango, ba kop batu ebele, ba zangisi ba confiance. Mais nous informons na bandeko wana ba papa wana que quelque part bisika batu mabe bazalaka, batu malamu bazanga kate. Mukula mbotama nanga na kaboli yango na bango ya mokie o tozalaki nango, to sali na bango, to lié na bango, to meli na bango, ataji ya pamba wana nzambe amoni. Donc nous le faisons pas pour na batu mokili, mais nous le faisons plutôt pour na bolingo ya nzambe vis-à-vis ya bana oyo. Donc on a profité car ya oloba un grand merci à maman Maggie, la femme de papa Kina, na famille na bango mobimba na Angleterre, et pourquoi pas na Ninel Sindani, madame Ninel Sindani, merci beaucoup parce que Oyoga qui pembele là yaba orphelin oyo, et pourquoi pas ma mère maman Zozo mère a triplé, la femme de papa Noé Mavakal Nzinga, maman Deborah Lubanda qui loa mère à Calgary. Merci na bandeko nyonso de près ou de loin bakozwa libaku ya kolanda vidéo oyo beaucoup qui peut ko sala lokola ba misusu bazo sala poto sunga ba orphelin oyo. Merci. Il y a que ça. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci beaucoup. Merci aussi à l'association Mapendano de Maman Gisèle Ngwala. Merci beaucoup d'être là, scotché, motivé en collaboration avec Maman Vivienne depuis Belgique. Merci de partout où vous êtes. Nous sommes de cœur avec vous, la grande famille. Et si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Bye bye. Un grand merci à l'association Mapendano de Maman Gisèle et ma sœur Élisée. Je viens vraiment en Belgique, encore la Pamela Bino, Moussa Bossala la Poto, Bozo Lamba, pour défendre les causes et pays faibles. Nzambe Atia le bon copain, Nzambe va faire.
atia loboko na l'association Mapenda Noé kende liboso ezala parmi l'association oyo penza et cartonné na monde bali bana mboka bo cartonné bo zwa bo vimba pona ba faible se retrouvera na nzela bino nzambe penda na ba client sango ya association Mapenda Noé kende monde entier na quatre coins du monde. Merci vraiment kuna pe bolo bela bana oyo tozali wana offense mapa bisika frère na biso Daniel Ebika ya na ko lobela Mapenda Noé nyonso ba koli bo salaka ba moko botina en tout cas na nzambe ausa na makasi en tout cas nzambe apambola pe frère Daniel apambola bino maman Gisèle maman Viviane et association Mobimba Mapenda Noé bo la béni et bokende liboso bolo bela c'est mapa kuna na mikila poto ba nekope o babi ko sunga pe lokola bino ba tape loboko lokola pour moko et sur la longité vraiment les autres qui na cadre ya ko tonaka nzambe pe ko remercier tous les partenaires au batia quelque chose les 7 les alliés significatifs nzambe ya bafele à pambola bino. Merci beaucoup.